Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba. Na kombo ya Nzambe pungutulendo ambanza velela akonga mongali akongo chingonga mbunga pona mokili mobimba. Solo se solo ezali sengo mingi. Tokutani mwa lelo biso ba messager ya Koko Kimbangu ya Koko Mangongile ya Gomoro. Tokutani mwa lelo mokolo ya le 17 décembre 2021 ezali ko rappeler biso fête ya Congo. Fête ya mboka Congo. Lelo tokomi na 521e édition kobanda 1500. Ndezali sengo mingi totombeli teke ilamu na mokili mobimba. Na kombo ya Nzambe ya bakoko. Na kombo ya vidi mukula bakambwa. Ndezali sengo mingi tokutani mwa lelo pona kosepela fête ya Congo mboka na biso ekolo Congo oitonda bomengo etonda kita. Mais bana ya Congo na kati na bana ya Congo bazali konyokoma. Bazali konyokoma bazali kokufa. Tomituni pourquoi mais ba réponse est yaki siko parce que tobosana bokoko parce que tobosana culture na biso et toyamba culture ba payande mukanda ya Nzambe na mukanda ya un Congolais et koyebisa biso ke un peuple ce que bosani culture na autre li peuple moro rien du tout. Nous tokutani mwa lelo pona ko sepela 521e édition ya ko sepela te fête ya Congo. Depuis Mama Koko Nzinga ya ebandeli ya mokili to bengi Mama Koko Nzinga ya première siècle première année o apesa ki kombo ya Congo moko lelo ya 17 décembre première année. Donc Mama Koko Nzinga dali mama ya première génération de l'homme noir. Mais azali deuxième génération de l'homme noir na calendrier bantou par rapport à bandela mokili. Donc tobaki bandela mokili Koko Nzala pa na mama kiteki na bautaki na moi. Mama kiteki na bauti na sanza akiti na ngonga ya minuit mokolo ya mercredi Koko Nzala panda. Bongo pe aye mokolo ya mercredi na midi na lokito akake. Bango bayaki na forêt équatoriale kuna na Mambenga. Et tant bayaki siko première génération na bango bana bango liboso babotaki bana ya mapasa. Nga botaki bana wana ezaki na relation sexuelle te kasi ezaki na lokito akake ya manifestation ya Nzakomba. Ndi mama kiteki na batombaki enceinte atombaki na zemi ezemi wana botaki Koko Lukalakala mbele na mama Fatima. Koko Lukalakala mbele azali esprit ya mabele. Et Koko Fatima zali esprit ya mai. Nde bango bazaki première génération de l'homme noir. Koko Lukalakala mbele na mama Fatima mais Koko Nzala panda na mama kiteki na botongo bayaki na mokili. Bazaki ko compter bandaki ko compter les 5 basaki 5000 ans. Na 5000 ans ni bandaki ko compter mo likolo tina c tango comme na l'an 0 de ce que zali première génération de l'homme noir ndi ba mama Fatna ni mama Fatima na Koko Lukalakala mbele babandi parcours na bango. Nde bango siko bayaki kobota sikoyo ba mama Nzinga ba Koko Panzu wasali mabende wasali ba cuivre et ainsi de suite. Nde tolobi mama Koko Nzinga yazali première génération de l'homme noir par rapport à calendrier bantou. Mais deuxième génération par rapport à ce compte na maman na bana liboso ya mama qui telekina bona Koko Lukalakala na Koko Nzala panda. Deuxième sengo mingi tokutani mwa lelo tokoloba contenu na biso moko mwa lelo toyembaka na fête ya Congo toyembaka 12 chansons 12 nzembo ya bakoko toyembaka 3 chansons ya glorification toyembaka 3 chansons ya invocation toyembaka 3 chansons en louange toyembaka 3 chansons ya purification. Donc nyonso wana esali biso 12 nzembo tobi yango toyembaka 12 nzembo pona kobatela contact ya sacrement divine bantou
ezala na continuité des programmes ya ba génération nyonso oyo ekoya na nsima na biso kokoba yenda. Donc tosala losambo ya tosala toyemba 12 chansons mpona kobatela contact ya sacrement divine bantu mpona esala continuité des programmes ya ba génération nyonso ekoyingela kati ya mokili. Donc tobaki chiffre 12 aza na nini ona aza na bokasi ya kolandela makambo ya bokasi ya force ya kolandela makambo nde moni toyembaka 12 nzembo nde ezala esengo mingi. Tobi yango fete ya lelo toprogramme yango 521e édition par rapport ya le 17 décembre 1500 kino le 17 décembre 2021 et c'est le 521e édition depuis Mama Nzinga ya village Matamba asalaki rappel na boye ya génération na biso bilingi ya koto ibale. Donc Mama Koko Nzinga azali mwana ya Mama Pembo Nzinga vers 1500. Mama Pembo Nzinga azali mama o asimbaki bibliothèque bantu au sein du royaume Congo. Et mwana na yesu ko abotaki ye mutabundaki na ba portugais abundé na ba portugais betaki ba portugais na ba 1500 na bitumba oyo likaki na mbanza Congo kuna nde ye mutaki siko ko rappeler ete ay ko rappeler na boyeyi ay ko rappeler asaki rappel ya boyeyi ya génération na biso bilingi ya koto ibale. Donc ye mtasaki rappel na 1600 déjà saki rappel que non fête ya Congo et fêtamaka le 17 décembre parce que le 17 décembre première année ni Mama Koko Nzinga apesaki kombo ya Congo ekolo Congo parce que ni bande na mokili saki ka étendu wana ya mabeli ya Afrique ezaki Afrique te mais ezaki étendu nyonso wana. Mama Koko Nzinga ntango ya lobi te ngai étendu oyo napesi yango kombo Congo. Donc toute l'étendue de l'Afrique ça s'appelait Congo. C'est pour cela nous les Congolais à chaque fois on dit que non, Congo c'est le centre du monde, Congo c'est la marmite du monde, Congo est le centre du monde, oyo makambo nyonso eza la diversité tout ya nature eza na kati ya Congo. Et tokutani mokomo le ya le 17 décembre mpona kosepela fete ya Congo. Liloba ya Nzambe bomo ya seko e bakoko na biso yotika seko bo bakoko fimbo akekele osani na Congo nzala na libumu. Nde Mama Koko Nzinga ya Matamba ya village Matamba c'était un esprit de la justice de l'homme noir. Il y a un télémela qui na 1600 pour nous rappeler biso que ba génération oye ko ya ko yingela il faut toyer ba kombo ya Congo pe moto apesa ki kombo ya Congo ezali mwasi to benye Mama Koko Nzinga. Donc c'est sengo mingi kasi mboka ya Congo ebotamaki na le 17 décembre premier siècle première année ya ebandeli ya mokili mobimba. Mutu oyo apesaki kombo ya Congo ezali mwasi na kombo ya Mama Koko Nzinga. Azali deuxième génération de l'homme noir. Azalaki kovanda na katikati ya zamba ya Mambenga forêt équatoriale. Boyi bakoko fimbo kekele oswani na Congo nzala na libumu. Donc Mama Koko Nzinga ebandela mokili. Il y a deuxième génération de l'homme noir, première siècle, première année de l'homme noir. Yesiko unim tapesa ki komba Congo. La minute temps apesi komba Congo, Asie ezaki te, Europe ezaki te, Amérique ezaki te. Biso c'est aussi na centre du monde. Donc tout pas outi kuna les forêts équatoriales, tout pe forêt Mambenga, otobengi forêt Engunda. Les sengo mingi. Biso toyeba messager tozali bongo Koko Ikum tozali secrétaire général ya liloba nzambe bakoko na biso tozali chargé d'enseignement ya liloba nzambe bakoko na biso tozali pe lisusu disciplinaire
ya liloba ya nzambe bakoko na biso. Congo, 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 mabela bakoko Congo ya beto. Congo, 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 mabela kimbangwe Congo ya beto. Congo na beto, Congo ya beto mboka ya nzambe. Congo ya beto, Congo ya beto, Congo ya beto mboka ya nzambe. Congo ya beto. E Congo, 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 mabele ya kimbangwe Congo ya beto. E Congo, 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 mabele ya makipa Congo ya beto. Congo mboka bakoko Congo ya beto mboka ya nzambe. Congo ya beto. Congo mboka kimbangwe Congo ya beto mboka ya nzambe. Congo ya beto. E Congo, 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 mabele ya kimbangwe Congo ya beto. Congo, Congo ya beto Congo ya beto mboka ya nzambe. Congo ya beto. Tonda bomengo Congo ya beto mboka ya nzambe. Congo ya beto. Mboka kipavita Congo ya beto mboka ya nzambe. Congo ya beto. Congo, 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 mabele ya bakoko Congo ya beto. E Congo, 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 mabele ya manzinga Congo ya Congo mboka bakoko Congo ya beto mboka ya nzambe. Congo ya beto. Congo tonda wolo Congo ya beto mboka ya nzambe. Congo ya beto. Congo mboka bakoko Congo ya beto mboka ya nzambe. Congo ya beto. Ndeze sengo mingi liloba ya nzambe bomo ya seko e bakoko na biso ekotika seko na kombo nza kumba. Na kombo konga mongali a Congo. Vidi mukulu bakambwa nzambe pungu tulendo ya mbanza velela maweja nangila pona mokili mobimba ezale sengo mingi tobi yango tukutani 521e édition ya otombela teke ya Congo. Teke ya Congo o muto ayebi yango te à part koko mangongela gomoko ne muto ayekofungula biso misu bilenge ya koto ibale boye ba jour bakoko na bino. Ba jour férié bakoko na bino. Ba fête ya mboka Congo bo fetaka yango pamba te depuis bandela mokili banda ti biso toye muta fête wana na te ba continuer so ba ya wana ba yebi fête ya Congo te. Or sikoyo na spiritualité na biso ba Congo avant diriger Congo il faut y ba diversité nyonso ya nature ya Congo. Faut ba ko expliquer yango bolimbisi. Toza ba ngomba, toza ba mai, toza ma belé kitoko, toza ma belé to ba ki yango tona plus moins 7 sortes à ma belé. Toza ma belé à pembe, toza na mboka Congo, tout chumo libulu, toza ma belé à pembe. Toza ma belé à ya noir. Toza ma belé à nini o ya jaune. Toza ma belé à bleu. Toza ma belé à donc toza plus ou moins 7 ma belé, 7 sortes à ma belé au surtout chumoni na se ma belé na biso to kuta diversité ya ma belé mususu. Donc ezo kula sake mboka o nzambe avanda keza Congo. Nde mako konzinga tanga pesa ikombo Congo na pesa na ba principe na ba caractère nango. Donc lolenge ya rotari lolenge etamboli na yango. Apesa ki yango na principe caractère nango ke Congo ezakisi libanga ya diamant. Tadidi ya Congo libanga ya diamant ni daksi ke mutu so ayibi yango ko bota lisusu. Ya ono mona ta mobutu tango ayaki ameki kolongola kombo ya Congo achango koma Zaire mais tango alongwa leki bazongi yango ezongi Congo parce que Congo ni nambo kombo ya baluba te mbapesa yango eza kombo ya batetela te eza kombo ya bantundu te eza kombo ya ba Congo te. Donc Congo l'axi donc il
libanga ya talo yone mama koko nzinga apesaki yango abaki sanda dia Congo elaki nzete moko esangisaka bato oyo elobaka vérité. Mama koko nzinga atikela biso biloko wana po tobatela ekolo Congo parce que diamant surtout na diamant na biso tadi dia Congo eza wana ekopesa so joaillerie toluka koki ekolela te toluka moyen ya koya poto te ya koya kolula bamboka bato te. Donc tant mama koko nzinga apesi yango kombo na principe na caractère nango lolenge ya etamboli na yango il faut tout respecter. Et en plus to yesiko ko implanter siko makambo to bungisa par rapport ya Koko Mangongele le 1er décembre 1995 azwaki mbela elaka akutena ko Kimbangu ndeko Kimbangu aremetaki un cahier de charges to zaye ko décortiquer moi lelo o ebimise biso ba fete ba Koko o ebimise biso lolenge na biso ya ko vivre lolenge ya ko soigner nzoto lolenge na biso ko sambela lolenge na biso ya ko fêter ba anniversaire lolenge na biso ya ko vivre parce que culture ezo ko englober tout culture ezo ko englober na ba coutume. Donc coutume eza na kati ya culture donc ça c'est tout respecter culture na biso za lolenge ya biso ça veut dire to bongisi makambo na biso directement sans pour autant forcer parce que babi nzamba tchaki biso batu na ba culture na bango poto za na valeur na biso na kati ya mokili. Et nous mindele baboyi sani culture na bango te ba toujours na kati ya culture na bango parce que ba yebi ke sans culture na bango ba osala makambo na bango ote ba osala ote bazo inventer bazo créer ba bilon nango ya mbangu bazo sala les créer ba désordre mais bazo jouer quand même temps ya ko inventer pourquoi parce que baza contact toujours na ba esprit na bango même temps même si c'est négatif mais bazo ya na mabomba ba pesa mabomba mi yango zo laksa na misu bilo bazo sala umela te mais biso so to kota contact na ba Koko na biso le Koko Kimbangu a généré qui a fonctionnement bantou. Appareil, cerveau, c'est pareil, moteur cerveau, il y a indo. Donc, okoki ko tcha kombo na yete soko ndi osama kam no avancer. Nanzambi na kat. Na ba être sublime na biso. De ces moments qui pas vite ici pas. Mama Koko Nzinga moko lelo. Donc lelo tolobela mama Koko Nzinga ebandila mokili. Na mama Pembo Nzinga o asimbaki bibliothèque ya Nachi Congo. Obomoni Nachi Congo makomi ba koko. Yenta simbaki yango na au sein du royaume Congo vers 1500 mama Pembo Nzinga mwana ne sikoyo mama Nzinga ya village Matamba. Ya bundaki na ba portugais na 1666. Abundaki na bango pendant longtemps. Alendaki na bango pourquoi parce que aisaki bango vérité. O vérité na ndeki ko wutaki déjà na ibandila mokili parce que mama na biso Koko Nzinga imtalaka ki vuluzi kimbangu bientôt mona ki alwenga. Ya sala ki 250 ans na mokili, a vivai 250 ans pas ali disparu dans le déplacement planétaire ki uvana na étoile ya mama Koko Nzinga. Oui, je me rappelle bien à Sanza, mon colombo lelo, il y a vendredi. Parce que je compter mon colombo lelo, il y a toujours vendredi par rapport à calendrier bantou. Tout autant boisson à calendrier bantou. Il y a 28 mois, 28 jours, tout ça, 784 jours dans l'année. Et voilà. Bah, âge, je suis mbangu parce que tout respecter, culture na biso de société de bongi qui bobiso. Des Sengo mingi 521e édition ya Okanisa feti ya Congo, feti ya mboka Congo, za feti ya banyama makasi to tango na contenu awa parce que mama Koko Nzinga pesa ikombo ya Congo na force moko élémentaire, force moko oyo keno muta ko uta libanda ta dominer biso. So muta uti libanda dominer biso ça veut dire to tika ki to pesa ki laisser aller, to pesi espace, to pesi na temps, allez. Bango siko bazuba moral na biso, bazuba moral na bino allez. Ba komona ba mo sabino ke Jésus mtatinde kimbangu bino fe ndimi. Mais kimbangu aza moyindo Jésus wana siko to yebi na makambo oyo ya mindele bala siko ba film cinématographique depuis bo mwana. Siko bino boyo ndimande ni ke non ye atinde susu kimbangu. Église Kimbangi c'est sur la 4 misi sous Jésus à moyindo moko boue
babi susu papa diange dialunga nande susu Jésus donc yem tatinda ki su papa na donc to copie maman mindele te ko tia biso bulu ki ko tia biso surcharge to ekola enseignement na biso na ndenge o to lobi ke culture na biso na ndenge ya enseignement eza na ndenge ya ko ya médecine na biso to ça de la médecine na mindele te to ça de la médecine traditionnelle na culture na biso to za na danse to za na musique na kati parce que musique to lobi yango bakoko bayembaki ezoko koyemba loyembo eza ko accompagner vie na biso eza sacrement divine faut to respecter le principe na caractère surtout comme oyemba ma contenu mo boya ndenga kitoko te ya mama boye ekumisa batu mo na faveur à batu bakoko balinga bongo te parce que jamais yo mo maman to papa boti bana no tikela bango trésor chaque génération ba tikela no trésor ya famille wana et ya ko aider ba génération mais bana aussi ko eza sali coïncidence bana mo boti tikela bango trésor et trésor wana yo siko yo kuzongi bokuti ba nyorango ba sakani nango ba kipango kute or yango za force na bango pona ko batela mais bango ba kipango te et ande mon abiso c'est dit mutu wana to pe parents na vous a déçu yango biso pe to sala na ba koko donc na minso bo mo poso moindo tozongi ande ba koko na biso parce que ba koko ba ki nzale ko ya passe ko ya avant mon ba sala apparition na bango sur terre. Parce que comme on se voit sa apparition sur terre pour bailler au bixa biso liboso ya makama eko ya bitumbo yozo ko ya liboso ya biso to eko milengi li malamu pona ko fete ya Congo tozana bokasi wana to liaka ba mbala mukomwa lelo to liaka ba léopard to liaka ba mpakasa pona ka toujours ko batela ki mokolo na biso parce que mokolo biso to makolo to ba kolo na bango to lia salade te mais to liaka nde banyama makasi. Donc, ils ont mingi to tombeli teke elamu na mokili mobimba 510 millions de kilomètres carrés na Maroc koko mangungele kipulu teke elamu to tombeli teke elamu na Suisse kaka iselemeni grand comptable to tombeli teke elamu na etando ya France mama Chilulu to tombeli teke elamu na base fixe de la frontière na Mbanza Congo kuna na centre na jardin des messagers to tombeli teke elamu kuna na bakoko piko molende ndeko bisa biso mabomba mi aliko na se so senga nzambe mbongo te me to senga kende bwanya maele oyo to bongola bikelamu na epoto to sala biloko biyike ya kobatela pe ya ko accompagner bo moto pe bo moi o nzamba kabela ki biso na kata mokili za sengo mingi teke elamu na kombo ya nzakumba to za awa le 17 décembre 2021 donc to ko baenda to tombeli bolei bolamu botondi na esengo na koma mama koko nzinga mama pembo nzinga mama nzinga ya matamba ne to lobi koko mama to lobi mama nzinga nde azali mama ya première siècle première année ya bandeli ya mokili mobimba mutu oyo apesaki kombo ya Congo ezali mwasi na kombo ya mama koko nzinga azali deuxième génération de l'homme noir azalaki kovanda na kati ya forêt ngunda otobengi forêt équatoriale forêt mambenga na point D na biso tolobi tosalaka losambo ya mokomwa lelo tosala losambo ya Congo toana losambo na biso Congo ta losambo ya Congo tosala mokomwa lelo pona kolata bokasi ya bakoko ya ebandeli ya mokili pe losambo ya stabilité pona bomoto pe bomoi na biso evanda na kimia ya libela na libela donc liloba nzambe bomo ya seko bakoko na biso kotika seko le tosala losambo ya Congo tosala losambo ya Congo pona kolata bokasi ya batu ya kala ya bakoko na biso ya yambo ebandela mokili to baki koko ya yambo ebandela mokili donc les premiers occupants de ce monde c'est mama qui telekina boy koko nzala panda bakitaki na babotaki bango pete me bakitaki na babilembo liko na se to bengi yango les énergies spatiales eza moi ezali sanze za minzoto donc moi na sanze ezali mutu na mwasi et nde bango ne bayaki soko sala première génération mama Fatouma na koko lukala kalambe l'esprit de la terre de l'homme noir
et maman Fatou esprit des eaux ne bango siko ba ko bota maman Koko Ndinga ba ki pe ba géante ba boti Koko Panzu to ko on a contenu ba betaki ba Koko ebele parce que moi on a non mundela zana honte pour mundela na la 70 mundela to botier après kimaki biso par rapport à ndoko rovana na kapsa et forêt équatoriale topé forêt mambenga te parce que e bandela mokiliza ki zamba fait to kota to dévorer ezaki siko endo senga siko ba résistance à bato makasi ba mbinga ba tu ba kota na spiritualité na moi et bango comme bandoko kota na moi te ba yaki na vacation na tende kota ngoketo nde ba kimaka ba yo kili ba yo créer ba Israël mais ne bandela mokili autant to beta awa et bandela mokili ndela za quitté mais mokili mobimba nde ezalaki par rapport ya ba coin moko boye coin oyo koto ba koko ba ebaki coin oyo eza tempéré ezana ba ngomba ya ba glace et puis tona ba coin moko boye musu eza pembeni eza ba mboka oyo elingami na ba désert eza ba mboka musu elingami na ba mai ba fleuve musu elingami na ba océan donc point culminant des globes et aux andenge moko te point culminant des globes bakoko na so ba déterminer qui tona climat tropical et na point culminant ba globe bakoko na bango mais ces Champs-Élysées Grich na roi ya à roi 13 roi na bango 13 bango ba identifier qui point culminant des globes na bango za climat tempéré bazan na 365 jours bazan na 7 jours de la semaine na bango bazan na nini ou na 365 jours par rapport au climat na bango biso to monde monter ça veut dire ba date na biso pena makam na biso ki ndenge mon côté vitesse na biso capturer mon pp na fréquence eza ndenge mon côté biso zo fréquence na biso na mon pp kuna na Congo to zo na 18 minutes 17 secondes to lo ba 23 notes to lo ba 23 notes to lo ba 26 notes te to na nachi Congo makomi nani o écriture ya Congo oyo mama Pembo Ndinga bombaki bibliothèque ya Congo na Royaume Congo deux esengo mingi teke ela muna mokili mobimba to embaka 12 nzembo 3 nzembo à glorification 3 nzembo à louange 3 nzembo à invocation 3 nzembo à purification de l'homme noir pour na kubatela la contact ya sacrement divine bantu ezala na continuité des programmes ya ba génération de génération oyo koyingila na kati ya mokili kufate so balobi ba nzamba bo même mokili bakosi baloba ke nzamba bo mendi ba parti na bango maobo mususu wa Sodome et Gomorrhe exista kite na Congo donc mokili kufate atolo besko mokili oyamba ba génération de génération na sima na biso batu bakoya donc faut établir programme au bana bakoya kokuta po balanda. Donc tu retambola boulou yeke boete kakolela kolela Congo mais so kolela Congo mais obi principe na caractère te o lali moko moi lelo fait ça la une semaine yo lali obi no principe na caractère ya fait ya Congo te obi mutape ça comme Congo te comme boutique la responsabilité ne c'est pas mondele mais pourquoi comment on pousse sous ma continue qui musika obi ba ke Congo za combo ya mot français te mais surtout tali ba pays mususu na ba Sénégal ba Côte d'Ivoire ba Mali et ezali ba ezaba kombo monde la pesi parce que kombo moi Sénégal ils a raté mais to ebi koko wolof kombo kama te ba koko batika ki ba koko na so ba loyinde ba le poso moyindo batika ki kombo ya nini oyo ya Guinée équatoriale Guinée Conakry batika ki ba kombo na te mais za ba génération oyo ya koyingela na simba koko ba obi ba côté esclavagisme ba ndimi ba kabula biso donc au fur et à mesure na biso ce to eto biso to corrompre biso te biso pe muto oya ko ambrier biso te na mambo parce que ba koko ndemba poni biso ba ancêtre de la planète ba poni biso ce que tout ça continuité to est-ce que continuer rienda ça la continuité donc ko pousse à makanisi o bango batika ki e kende so liboso na lolenge na bango na makanisi na biso elongo na nzakomba des esengo mingi boyi bakoko fimba keke osani na Congo nzala na libumu teke elamu na mokili mobimba repas mokolo mwa lelo toliaka mbala pona kilo ya nzoto na biso ezala na équilibre normal pe bomoto
na bomoi na biso ezala na stabilité ezala stable na kati ya mokili. Donc repas na biso mokumwa leo toliaka mbala. Pourquoi mbala? Pona kilo ya nzoto na biso ezala na équilibre normal. Toliaka pe biloko nyonso evandaka lisanga pona kobatela bomoto ya bomoko ya bolingo ya bondeko na biso. Tozalaka pona bomoko ya bondeko ya bondeko na biso pona tozala na makasi ya kosala suivi ya kolandela mibeko ya kobatela mboka. Donc tovandaka pe toliaka biloko ya evandaka lisanga. Toliaka biloko evandaka lisanga. Donc biloko evandaka lisanga elakisi biloko neti ba mbisi, mama tembele, bandunde eza pe na kati po ekola lisanga, mayebo, mbinzo, biloko nyonso ekola lisanga kwa. Pona kobatela bomoko ya bolingo ya bondeko na biso pona tozala na makasi ya kosala suivi to pe kolandela mibeko ya kobatela mboka Congo. Nde tolia biloko evanda lisanga parce que bakoko bavanda epe lisanga 449 esprit bantu wana tobengi bakoko baluba, esprit luba, esprit Congo, esprit tete la bavandaki lisanga. Yango moni bazaki na ba unité na kala. Bavanda toujours lisanga pona koyeba nini tosala yo na lobi. Mais biso lelo to vanda sur lisanga te komi Kongola komi ka mutu moko ya distraction kobina kaka. Tobi kobine faire partir loyembo zo faire partir na culture na biso mais et a bizé te contenir pe ya loyembo ngoza nini bana boyemba na kati o bana Israël bakotaki maison nini potamique banani bakataki te osala propagande ya bana Israël asoto osa pe propagande bakoko na biso to babango to ba descendance personnelle to uti Déjà sengo mingi liloba nzambe bomo seko bakoko tika seko boyi bakoko fimbo kekele so na Congo nzana libumu toliaka mbala pona kilo ya nzoto na biso za en équilibre toliaka biloko o evanda lisanga pona kobatela bondeko ya bolingo ya bondeko bomoko ya bondeko ya bolingo epanzanaki pona tozana makasi ya konsala continuité ya kolandela makambo ya bakoko na biso obo bakoko fimbo kekele usani na Congo nzana libumu leto yemna nzemo na biso suso mibale ya louange. Congo Congo champ magnétique, Congo Congo cuvette centrale, Congo Congo champ magnétique, Congo Congo cuvette centrale. Bakoko na biso solo baebaki nzambe solo na minoko nyonso ya Congo. Congo Congo champ magnétique, Congo Congo cuvette centrale, Congo Congo champ magnétique. Bakoko na biso solo baebaki nzambe solo na minoko nyonso ya Congo. Congo Congo champ magnétique, Congo Congo cuvette centrale, Congo Congo champ magnétique. Bakoko na biso solo baebaki nzambe solo na minoko nyonso ya Congo. Teke lamu na mokili mobimba feti ya Congo mutu apesa kombo ya Congo mama Koko Nzinga azali mama ya yambo oyo auti na première année de notre ère bantou ya vandaki 250 ans na mokili pe asalaki déplacement planétaire na ye pona kokevanda na étoile o ba minde ba bengi étoile de David jusqu'au to laksa bino ke bino bozo étoile kate n'espace bokanga ngo za bino te o ya monte éclairer biso nyonso. Donc d'esprit na kate étoile wana eza mama Koko Nzinga za reine de la bonté
aza reine ya bonté to mokoni ezalaka mpe lelo vendredi tosalaka toujours losambo na ye feti na biso ezalaka toujours vendredi mokolo ma mitano mpona kolamusa bonté na biso na baposo nyonso oyo tokotaka donc eza esengo mingi liloba nzambe bomoi ya seko bakoko etika seko e kasi repas d'alimentation ya mokomwa lelo tobi repas d'alimentation toliaka banyama ya makasi banyama makasi lokola kosi toyenge lion nkoi léopard mpakasa nguma pona tolata la force de gérance ya kobatela bomengo na biso na propre mibeko na biso moko. Donc repas moko mwa le toliaka repas d'alimentation oyo yalimenta biso moko mwa lelo eza toliaka banyama makasi ndakisa nkosi lion nkoi léopard mpakasa nguma. Donc banyama makasi mpona tolata ba force ya gérance to gérer siko mokili mboka mabeli na biso totia ba propre mibeko na biso na lolenge oyo ekobatela Congo ke bato libande bayaka esi kopie biso te bayaka esi koboma banyama na biso ya makasi te na kati ya zamba bayaka kobima nango koto baboma banyama nso na bambenga kuna moto aloba te me bino boyelelaka koya babeta baconcert boyelelaka boke na Israël boyelelaka que fin du monde mais babi biso toloba que fin du monde ezala nango te nzamba boma mpe mokili pete bakosa na bango bino lola lifelo ezalaka nango te lola c'est paradis c'est le Congo tobengango champ magnétique eza place moko ezala mo ebombama ya baminere bakoko babungisaka biloko mosusu na Congo parce que tant biso tokita Congo tokobeta balosambo bajour va fête bakoko pe tokobeta balosambo to délivrer Congo ça veut dire tout le monde makamuso ko bima o ebungaka parce que bakoko batikela biso soutien bino boboyi bakoko bolandi nzamba paya bolandi Moïse or Massis yo kasi bakoko batikela bino sous or ebima soutien ya lobi mavant nyonso ebunga ba makase belé bunga na kati na parce que to changer lolenge président Hugo diriger Congo oza chrétien mais au Keno bungsa Israël oza na mental oza israélien yando ke kuna na Israël olongoli ba sapato meto bi biso ba site touristique ba koko ba site mo boyo koko kimbanga tikela biso muta bujango pe na ontiti na mboka moi mo le ezali ezaka matambe na biso to tia kuna poto za force élémentaire wana eza poto ça na musala et mama Pembo Nzinga wa rappelé mama Nzinga ya Matamba wa rappelé ki fête ya Congo na 1666 wa bundena portugais ya tikela biso pe nzete ya mbeli ya luyalu na ezaki mbeli mo abundena na bitumba wana na Portugal na portugais c'est dit mbeli ya ndoko pele ezaki intronisé so to introniser na biloko na roza to introniser ba ngengele to introniser or to introniser libaya mabaya parce que bakoko babike comme ça ndeko koloba na ezaki ba introniser ki yango batiaki mémoire na bango na kati mais ça mabaya nyonso te ke banzete nyonso te o tia nango eza puissance ya intronisation te eza banzete spécial ya no monyango bamindeli ntango bakitika bakangi biso culture babie te bosambela so nzambe mpungu te bosambela so parce que bayebaki ke force euta wana na bikeko bakoko batikaki ezoloba bikeko mosusu eza na bamisie na bango awa tozwa bia bilo na biso tozwango ava tosala makambo tosala nouvelle départ babiki comme ça la que tant ça mama na misu mais bango bakangango bacheka na bamisie na bango po basalela ngo mbongo donc mundele azala koso mbongo azo magazine nyonso so akutelo mabo a magazine ngo ikomi ekoti la ayebu akutio ba éclipse soleil yo sala mamo ina sanza zo bala na fomu tamo na mona misu po et ça la changement ya moki changement ya bomo ina biso sur le plan spirituel pour tout la phénomène na misu mais ya la teso manette Aiboso manette nanga sali ba propagande 2003 tout ça pour la somba $1 tipi makambo nyonso uzaka mamba mbongo donc bayaki ko piller biso bayaki ko pesa biso bo nzambe na bango pour balalisa biso bayiba biso so c'est-à-dire bayaki na nzala biso ko to longa nzala ya ko mangongi ayaki alona ba 19 millions de plantes ba nzete déjà lona makina ba première
misala oko kwa débutaki puisque toyo banda so deuxième projet ya bilanga tout ça va bilanga industriel tout longola nzala na Congo poto bongisa moral à mona loposo moyindo ça donc ils a surchargé biso yango et c'est donc surchargé wana siko biso peton tolinga ko décharger yango te na kombo ko kimbangu nem za déchargement ya mikumba nyonso parce que na kati ya ko kimbangu yeba na losambo pour stabiliser bo moto nao. Donc 512e édition teke la mu na mukili mobimba na kombo ya nza kombo nkumu bilenge to yelelo yo na kombo nzamba bakoko tukukombola mboka na kombo nzamba bakoko ba message ba yelelo yo na kombo pungu tulendo tukukombola mboka na kombo nzamba bakoko bilenge to yelelo yo na kombo maweja nangila tukukombola mboka na kombo nzamba bakoko ba message ba yelelo yo na kombo ya onyashongo tukukombola mboka na kombo nzamba bakoko bilenge to elelo yo na kombo onyashongo tukukombola mboka na kombo nzamba bakoko bilenge to elelo yo na kombo pungu tulendo tukukombola mboka na kombo nzamba bakoko ba message ba elelo yo na kombo vidi mokulu tukukombola mboka na kombo nzamba bakoko bilenge to elelo yo na kombo mama nzinga tukukombola mboka na kombo nzamba bakoko bimbe message ba elelo yo na kombo koko mama nzinga tukukombola mboka na kombo nzamba bakoko ba message ba elelo yo na kombo pungu tulendo tukukombola mboka na kombo nzamba bakoko yemba kumisa nzambe ya bakoko ya Congo ya Afrika pungu tulendo yemba kumisa nzambe ya bakoko baindo banso pungu tulendo lilo banzambe bomoi ya seko ya bakoko etikala sebongo lilo banzambe bomoi ya seko ya bakoko etikala sebongo yemba kumisa nzambe ya bakoko ya Congo ya Afrika pungu tulendo akonga mongalie nzambe ya bakoko baindo banso pungu tulendo lilo banzambe bomoi ya seko ya bakoko etikala sebongo lilo banzambe bomoi ya seko ya bakoko na biso etikala seko na kombo ya nani onyashongo maweja nangila pungu tulendo yemba kumisa nzambe ya bakoko ya Afrika pungu tulendo akonga mungalie nzambe ya bakoko baindo banso pungu tulendo na ebandeli ya mokili liloba ezalaki nzambe lelo ekomi mikanda nga na lela Congo na ebandeli ya mokili liloba ezalaki nzambe lelo ekomi mikanda nga na lela Congo bato ya mokili baboyi kotosa kombo ya nzambe balandi ekeko ya Yuda mawa mingi bato ya mokili baboyi kotosa kombo ya nzambe balandi ekeko ya Yesu mawa mingi ngana leli la ye peve ya Congo ngana leli la ye peve ya Congo liloba ya nzambe bomoi ya seko ya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nani maweja nangila akonga mungali chema unga ngana leli la ye peve ya Congo ngana leli la ye peve ya Congo
Mujibu janzambi moyo wachenyelela wabakambwa yepo wanzambi pungu tulendo yambanza velela la 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 ye PV ya Congo boyi bakoko fimbo kekele oswani na Congo nzala na libumu Congo nde centre du monde bandeko baike tondimela bo sembo ya bakoko na biso nde tobikisama to utanga komba Moïse te Abraham te to bengi mwa Abraham ba démagogue ba yaki na mboka na soka pour ba détruire parce que tobi voleur il vient chez vous pour détruire dérober bon ba yaki pa na biso pour ba yiba ba kata ba buka ba kabola biso to koma lelo c'est un carte payeur que c'est un carte payeur et bimiana ko kombo na ezaki te ba kombo na ezaki te nyonso ibandeli yaki Congo nde l'axi Afrique étendu à l'Alliance on est qui Africa il a qui Congo tadidia Congo mwana Congo zongela bokoko na yo mwana Congo kundola bosolo na yo mwana Congo bongola makanisi na yo maso ya mabe yo bombande yo bwaka mokolo wana ngambono kozala wapi natala tala ya nzamba bakoko na yo soda Congo bongola makanisi na yo maso ya mabe yo bombande yo bwaka mokolo wana ngambono kochana nani natala tala ya nzamba bakoko na yo toza kote ya kasi boboyi kobongwana kondima bokendaka kokota beglize bokaboli kindoki na bana Congo na losambwa bapaya miyemba na soluka mbongo bongola makanisi na yo maso ya mabe yo bombande yo bwa na pwasa mokolo wana ngambono kozala wapi natala tala ya nzamba bakoko na yo Babible yo tangaka kelasi ya kindoki liloba koko kimbangu yo boyi yango muumbwa Biblia bapaya yo komi mobola na mboka na yo Congo mboke tonda na bomengo pastere bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bombande yo bwa na pwasa mokolo wana ngambono kozala wapi natala tala ya nzamba bakoko na yo mbunda bakoko betela keke kwa bayuda liloba koko kimbangu yo boyi yango muumbwa bukwa bapaya yo komi mobola na mboka na yo Congo mboke tonda na bomengo babible yo kofongolaka kelasi ya kindoki baveye yo kotaka kelasi ya kindoki liloba koko kimbangu yo boyi yango na losambwa bapaya miyema na soloka banzela yo kendeke eza ya nzambe te zela kanda kimbangu mokolo kokwela yo babuku yo tangaka kelasi ya kindoki liloba koko kimbangu yo boyi yango mape monde bongola makanisi na yo maso ya mabe yo bombande yo bwa na pwasa mokolo wana ngambono kozala wapi natala tala ya nzamba bakoko na yo toza kote ya kasi boboyi kosalela kondima yo kendeke kokota beglize milimo yoko belela ke uti wapi pondo kipe ya kolesa kabile ya molimo soda Congo bongola makanisi bongola maso ya mabe yo bombande yo bwa na pwasa mokolo wana ngambo yo kozala wapi natala tala ya nzamba bakoko na yo liloba nzambe bomo ya seko bakoko na biso ekotika seko na kombo nza kumba na kombo ya akonga mungali akongo na kombo ya bakota nyonso ya nguya bakoko na biso babelela ki nzambe
449 dialectes. Liloba Nzambe bomo ya seko bakoko tika seko 521e édition ya kokanisa le Congo mboka Nzambe. Mboke tonda wulu tonda bomengo lelo liboto eze konyoka mabubusa ni bokoko. Yango biso ba messager rapide ya Nzambe bakoko na biso bapandisa ngo na lombango toye kolamusa bwanya maele. Toye kotia yango likona mesa bwanya maele ezali kopanzana na mukili mobimba pona mwana loposo moyindo ayeba ndenge na nini ndenge nini na ya contacter d'esprit na ye ya bakoko na ye bazali baboksa yo te bazali bazana mupepe sika nyonso moyindo azali Nzambe azali esika nyonso moyindo azali bakoko bazali de sengesko to bakaka principe na caractère de G ya kokota ya kobenga siko ye la biso esprit et la biso makambo auto réaliser positif sans pour autant contacter l'esprit oyo eza déformé. Liloba Nzambe bomo ya seko bakoko ekotika la seko na kombo ya Nzakumba. Repa tobi tolia kama banyama makasi ndakisa bankosi nkosi tolia nkosi lion tolia ka nkoi léopard tolia bampakasa pona kobatela force ya gérance pona to gérer propre mabele na biso ya Congo to chami beko oyo kotambola na bosembo ya bato bakobenga ngo bakongwa parce que biso to bakongwa donc bakongwa na bakongwaise to za bakongolais te parce que congolais wana bacha se wana eza démagogie babulongola ki kaya vuluzi kimbangu pour ki seso na se doze sengo mingi to leki na point na biso suivante tobi les éléments articulaires ezali biloko nyonso oyo ezali na ba mai ya zei acide folique mai ya zei yango nde epesaka la transformation ya ba caoutchouc agricole donc ba mai ya zei ba mai ya zei yango so tosangisi wana ba manioko nde esala biso ba transformation ya ba caoutchouc agricole elongo na mélange na ba produit naturel lokola manioko ya bololo mbala ya mboma nde soki tosangisi ba mélange wana na mai ya zei nde eopesa biso ba mélange eosala biso ba caoutchouc agricole to sala ngo misala ndenge na ndenge to sangsaka biso to sa chimie bakoko to ko expérimenter ko sa ba poudre bakoko parce que pomme de sala poudre mondela e bien mais yo mwana poso mondo ebité mais yo tia ba beauté ko sala ba poudre wana ba tia ba mi esprit na bango basula bolimbisi baike ba tia ba esprit na bango pour contrôler la biso bolimbisi donc c'est tout ça ba chimie bakoko atolbi na les éléments les éléments articulaires biloko nyonso oyo ezali na mai ya zei acide folique yango nde epesaka ba transformation ya ba caoutchouc agricole elongo na mélange na ba produit naturel lokola manioko ya bololo mbala ya mboma esengeli kosala mélange ya mai ya zei tobengi yango vitamine B8 donc mai ya zei wana eza vitamine B8 elongo na amidon bololo ya manioko iloba Nzambe bomo ya seko bakoko na biso ekotika seko donc li tosala appel losambo ya Congo na losambo ya stabilité oyo ya Dodoma ya esika koko kimbango avandaki eza stabilité tosala losambo wana po evandisa biso stabilité na mbula tokota esika 5612 années tokota ngo le 28 décembre tokota pe nouvelle année na biso toza awa toza na lelo toza tokoza les 19 déjà les toza les 19 na calendrier bantou par rapport mercredi déjà tozaki mercredi donc oui toza les 19 na calendrier bantou ça veut dire dans les 28 si tout comme les 28 a to fêter biso to fêter nouvelle année
mbula esika biso benga mbula esika tokota na 5611 5611 années tokota ce qu'on appelle les premiers 5612 années. Donc le 28 décembre dans le calendrier tropical, dans le calendrier tempéré, ils ont le 28 décembre. Donc ils sont en mingi tembe na bakoko fimbo kekele so ina kongo nzana libumu. O to bengi amidon de to bengi yango bololo ya manyoko. Donc ils sont en mingi na boyebi oyo bakoko donc atolo bilaka diversité ya Congo parce que fête yo ya Congo to bengi yango ils a fête ya de la découverte. Donc to découvrir siko ma bomba mi ya Congo ba mai na yango zandeni ba nzamba na yango. To na 26 grandes rivières. 26 grandes rivières. Tu as 31 millions de petites sources. Autokozanga maïté ba au pire te monde la routine soit au pire te mais biso ne sengi to tinde monde ba au pire. Tu as au pire. Tu as eau de la source. Tu as eau naturelle les alliés. Eau naturelle to le bela kiango ezaba mai oyo et les maralikolo makasa. Et les malikoa makasa na tongo chaque tongo yo kuta mai moté malikoa makasa ya wana eau naturelle wana eza important ba kubando sokolela ngo misu bande ko sa ngo bisala bi ya ebele mingi koleka donc c'est vous allez monter na eau de la source eau de source pesali donc c'est ngo mingi amako konzinga matondo mingi na ekolo kombo ya Congo tikela ki biso parce que surtout qui na Congo tokuta mbisi mabo ekombo Congo ya sika surtout qui na fleuve Congo matiti o etambolaka wana likolo ya matiti wana babengi en Équateur babengi mangengenge mangongele plutôt babengi mangongele etambolaka likolo wana lasi mangongele lasi babenga ngo pe Congo ya sika mais so awa donc mboka moko te aza diversité ya kombo ya mboka na bango aza na ngote o Israël asika ezalaka te o nani oyo nini France asika baza na mbisi moto France asika mo balia ba somo ba mbisi mo vous interdire dame kutu baba liaka yango biso to la que to tana ba mbisi ya mai to na ba sorte to na 200 plus ou moins 250 sortes de mbisi so 400 diversité à sorte mbisi na fleuve Congo donc et c'est mingi liloba nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso kotika seko na kombo nza komba 521e édition ya kokanisa feti ya Congo le 17 décembre 1900 le 17 décembre première génération de l'homme noir premier siècle première génération mama koko ndinga pesi kombo ya Congo abitandi oyo kubanda o Algérie tikuna tina point kubanda donc étendue nyonso ya Afrique wana ça s'appelait ancienne ça s'appelait Congo c'est pour ça le nom Congo c'est resté kaka na Congo na konini otikali kaka Congo etikali kaka Congo ba meki ko chanzango ko longola ngo ba kombo ezonga kaka Congo la preuve est que na esclavagisme mondela ya kiwa na chanzana na ba kombo ti ba komo benga ba Lubumbashi ba kokele ba benga ba nini ba Lubumbashi ba Elizabethville OK kuna na Équateur ba benga ba Coqueletteville donc tangu ka mundele pa pesika mu Congo kaka boela na 1960 wana ba kombo na biso ezongaki ya ba koko na biso ezongaki mba mo en place koko ngaba koko badara premier cavalier donc ba koko na biso azongi mba mo donc on a 26 communes et 24 communes ya Kinshasa ya mwana nde ba koko na biso bakoko ngobilanga pa mao to bengi Gombe bakoko ngalema inti ndekone wana tongi ngabe donc il faut to yekola bandeko botika tembe abiso to fêter ya Congo awa mutu mwa ta fêtango ça veut dire tant to ya pe pona ko réunifier puissance ya 449 esprit ya Congo et bango ba tala siko ba nani ba salaki ba fête ya bakoko nani ba fêta ki kombo ya nani o fête ya Congo parce que bino bo fêter ka fête ya esclavage ya nini o ya indépendance to bien indépendance ya fête de la colère bino bo wele le ka o fêter mais bo yo yeba ce ko fête ya Congo nde yango to la sabino diversité ya Congo abim so champ magnétique pourquoi parce que tona nzungu ya mokili mumade lo ba eko ko mangungi lo baki na ebi na ngate
soki changer biso Congo soki simba te parce que pareil nyonso mokili mobimba to pe machine nyonso oyo kotambusa vitesse oyo ezoya oyo kobenga ngo oyo ya na vitesse ya zengi wana ça veut dire esama na Congo parce que Congo moto a recevoir siko kana capacité azote ya recevoir toutes sortes de ya nini oyo ya mipepe ya mabe. Donc biso moto na capacité toza ba yaya na bango to bukana te baza petit na so ça dit to telemela ka bango so ndo telemela bango bango banga bakomda ko banga depuis ba centenaire to fêter 6 centenaires depuis ba centenaire mokili yango komika mbutu donc ba oye beso le ça te passé tout na ba point mo culminant donc ndela ndo yeba te mais tu siko pas repérer ka biso te nazo ambrier biso ba Facebook ndeti nga na koti na koti en direct de Camille na koti moi na nini na moi butu makasi to komi déjà ceux qui 4-5 heures de nuit déjà to koma na heure universelle 6 heures pour to koma na 7 heures so to koti 7 heures de koti nani na les to koti au des 18 na minto to aka na les 17 parce que to lande la vacation il y a 6 heures rotation 6 heures et ça fait 24 heures mais bino so comme na 1 heure de nuit bino bobinga 1 heure du matin place bu zoba na bino ezali ya mwana eloko so boninga boko bika te parce que bo zoba mo bakotsa ki bino ngo evandi boluka o changer te 1 heure de nuit mais yo benga 1 heure du matin selon définition ba bi matin ça lever du soleil c'est à lever du soleil ça ba criminel ba ça ba criminel so ki on a bo mo ba criminel ba ça ba crime ba ndo ki azo loka ya wazo luka zonga be esprit de tambola nanu na minute parce que l'esprit ba notamment na 1 heure 5h30 il y a négatif na positif bien sûr parce que nyonso esala mana ndenge mo mais yo mo siko na yo mo na conscience no nzamba cha biso e ba kera te o za esprit mabe o za esprit malamu par rapport na ndenge yo contacter bango. Donc Lilo Benzambe ka bomo ya seko bakoko na so tika seko na kombanza komba teke malamu bolei bolamu botondi na sengo na kombanza komba donc toza ilongo to kokoba yenda awa le 24 to fête ya réussite mukoko mangongele to kendaki na matadi mayo e bakangaki biso to bimaki réussite to longaki bango donc esengo yenge na mokili mobimba na baindo nyonso o tangimi oso za congolais so za congomani donc yeba ke fête ya Congo za rende le 17 décembre chaque le 17 décembre genre da somba mbala na osombi mwa nyama na makasa ta mwa mukonga na yo mwa mbisi mwa bot olambi olie eza une semaine donc to fêter yango mbala na yo olie ozui aliment ozui énergie bako bapesa komba Congo wana koko tango bapesi komba Congo elakisaki bamonaki baki bato bakoya kozwa en charge ya mokili ya kibiso par rapport ya diversité nyonso ya nature batiela biso po babi ke tamu ndele soka kufinza la biso toya ko aider po ko na biso na kala bakoko na biso bandaki ko déplacer bando ya ko big sana ndele parce que bango bando ko to bakimi biso ba ye bakomi ko bunda babenga basala ba guerre bango na bango ba oliana babenga bango cannibal bakoko na biso ba olunga wana bazoya ko aider bango bazoya ko big sa bango na bitumba bazoya ko donc assistance toujours tozaki na bango mais lelo est commis envers, ça veut dire place bango biso to sala ngo bako mosala ngo donc bakangi biso miso babomi biso moral et ko kimbanga yaki ka porte la mosaso moral na biso fungola biso miso to longola bomo la peur qui est à l'homme donc longola ngo to koma ndenge moko na ba poso nyonso ndenge mama ko konzinga lobaki le sambone alobara to koma ndenge moko lo boso ba poso nyonso mokili mobimba inférieur, complexe infériorité à la paix, mais surtout vivre la paix dans le monde dans la paix. Pour ce boy ni so boy yango bon mona so eloko ya nsima parce que surtout belle ya d'esprit ya ba mokano ya bakoko na biso lokola koko mama nzinga koko nzinga ya matamba esprit de la justice ya mokano to belle ya koko pemba to belle lo mena ni lima moko boy mengu ale lima donc ti lelo muto étudiant na bien te
avec les mamans bo avandi kuna na shit ya boma na matadi et tout ce que tu tindelo ye ce que tu contacter tu lancer les ce que bino ce que aussi là naï parce que tu bo ya Congo bo négliger moi na Congo congolais bo commencer con bolongo li boanya a homo penser na Jésus-Christ mais Jésus-Christ sango boye batandenga kufakate boye binda kufakate boye historique na été mais biso to yebi historique ya mwana wana Emmanuel. Bien que Emmanuel par rapport, il y a papa na qui roi, il y a juif, il y a Rome, il y a Rome. Abota qui na Marie, servante, elle a vu moi na maman, a vu servante en longo, il y a mis na Rome, habité boyo bo menanga kayu na kedo bota marière. Ne moi na bota qui a bien bobenga moi na roi de roi. Makamo etali biso na nini. Ayo sala makam nango awa na Israël, Rome. Bango na bango donc makamo etali biso te ndeko to to esko ko laksa ke to ba ya na bango e bandelo mo kitambo ibandaki azaki te mundele to botie par rapport à bolingo bakoko nzamba esi bango bota ba race mususu pe na mona pe race mususu ye na mokili nde ba mbumbulu bando be motondo be ba mbumbulu a modèle te a mbumbulu abimi na corps mo boy kaza c'est dans un posement mélanine mo te toi mélanine mo te sko yo de ngandeni surtout on a capacité cerveau mo boy to prendre to zo mo charge des essengo mingi 521e édition kubanda 1500 kino tokuma na 2021 donc 1500 de maman dinga rappeler que bana boye ba ke le 17 décembre, vous faites la fête à Congo par rapport à maman Koko Nzinga, après ça qui Congo, il y a Congo, dans le principe caractère nango. Déjà, et c'est un mingi, il y a Banzambe, bon, il y a Seko, il y a Koko Tika Seko. Awa, pour le Bela Bonzambe, il y a pasteur, il y a Kosa Batu. Bon, ça, il y a petit magie infernale, il y a petit magie, il y a ils ont rien dit tout ils ont Salomon ando ça va petit magie on a engrainé bien on a Moïse va magicien ba Jésus on a ba tout va magicien ba il y a esprit au benga ba ça il y a esprit ya batu akufa en permanence va tinda ba il a bon biloko so absutobi pour le bela bonzambe montant nzambe nde biso tozaboué to le bela nzambe to le bela bon Zambé, ça veut dire faut to yeba pe ku laksa batu ku lolenge ro soigner nzoto mais ba bino ba pasteur bo ebine ngo soigner nzoto te mais bo chaka batu yo posa ka batu ba pomme de main na bino awa bo yiba ba succès na mutu bo yiba ba succès bo zo bo bonga ba moto batu o mutu et asalama po moto epelaka e mataka mais bino okita ba moto batu po batu ba koma malili po so koma malili oza kufa mais moto a mutu fait mataka mais na l'église wa kitsa no moto ay moto la bino moto kita biso moto ko ki manga bi moto mataka toujours il faut ça toujours élever parce que ce kuta muta démagogie talika miso mamonga a bongwani mba moko donc biso to epoto bongo la mokito epoto créer ba désordre te ba dégâts te mais oya ko cha temende siko to tindele mon pépé parce que to travailler na 4 éléments planétaires 4 éléments planétaires, tu as moto mai mabele mon pépé. Donc mon pépé kuna maman qui te kina muta simbi mon pépé. Moi si. Na mai kuna maman Fatuma, moi na bango yem ta simbi siko mai. Et moi kuna moto kuna siko ndeko konzala panda siko yem ta travailler siko énergie à fonctionnement et activation. Et moi na siko ya mobali kola kala mbele yesko za na mabele. Donc 4 éléments planétaires to za nango. Tu ba koko ba simbi pe 4 éléments planétaires ba koko na biso ba indo luba nzambe bo moya seko e ba koko na biso ekotika seko na kombo ya mombianda na kombo ya chimaunga mbunga kodi ya kwanza yepo wanzem abanjoli chimaunga mbunga neto lobi yango awa il faut la kisito pe moto zayi ko lobela nzambe fola sa tuninga osanye pe corps ninga ko sa to suki ba mama ko sa ba suki ba mama ba longola ba plante ba tika ba kuma na naturel
parce que tu as plante souvent les autres ben dans mon cerveau les autres ben dans mon mécanisme ça bango et tu as bango ba boulu qui na mutu ba koko ba salaki ba tchaki ba maquillage auto benga maquillage to benga ngo ba ko ba tchaki ba beauté ba crayon ba tchaki ba qui belle maman Makeba la reine de la beauté bantou la preuve va que biso to na ye avane na ituri kuna maman Makeba tchaki ba beauté on les Salomon qui ndeye ko landa maman Makeba passer beauté wana mona ngona ntabota mona na moi c'est bon moté kitoko mo zaki na ngwana donc ça qui n'est pas dans la cité de Bourges kuna avanda kuna ndoko avanda na mboka na biso Congo na ituri kuna Salomon toyebi na ba petite magie na ya salaki azumbeli na ya asali activango na mo ya 8h activango ala chema loba na kati ya négative et ya doboma batou so azana été métier ka ebomi mutu akozonge kiti makila et pour makila donc makambo ane ce que tout yoko sala on a positivité pour maman nzinga matamba tikaki ndita luya lukuna na ntadi kisi azoki nzete mbeli na ya chubi na kata mai na fleuve achuba ngo chu abi ali muto au tambola ka tambusa Kongo fa ya longola nzete et à fa ya longola nini oyo mbeli wana ya luya lwatika kuna pourquoi parce que ani ko la ça a été bakoko ba ebeke non Kongo oyo muto tambola na ngo fa za peka initier faut ça initier ça mutumo ka teke parce que so za teke ko za initier te ba osakana na yo mundela ko profiter na Congo wana pa yiba po za nzunga mokili mobimba za nzunga wana soki muto ya servir kana lumba na vitesse to se retrouver ba bilo muso esile tseli ka ba ma ya pamba to servir ba payani to tseli ka ndunda pamba misuni ba viande rouge nini tout ba viande blanc et longwe ya kitoko te. Et on des films qui kotoka to sisi to kota na bango 2022 awa tu peux to changer na bango vacation si to kota na 5612 années to expliquer pourquoi to lobe la 5612 années mokolo ya fête pour botu na mais pourquoi 5600 poto be na bakoko nzala panda na bandeli na bango babanda ko compter ko banda 5000 ans tinase tango akitina l'an 0 allez maman Fatouma na koko lukala kala mbeli babandi siko on ba clan non pesa te mabot na ni pesa non te clan non ezakite après siko maman Fatouma ba nzaba pezongo autorisation ba sangana nzoto babala na babota sikoyo ba mama nzinga ba yaki wana ba koko panzu ba ye wana ba koko ntiku ba ye wana ba koko mambenga ba ye donc et ba de la mokiye yaki l'homme noir. Donc tu as douté à 2021, tu as douté sous sa bête à ma fille Wakekele. Que ce soit Moyindo, parce que Moyindo, Yondo Fondi, maintenant nous pouvons Koko Baya Sikoko et Debiso, parce que Koko Baya n'a pas minto yo, Barosa apparition dans mon beauté, parce que Belé Barozo Mate. Tous apprêtés, Boboygo, Kabukoko, Boboygo, Sambela, Bobele, Koko Baya assisté Bino. Ce que vous voulez, Bakoko, ce que vous voulez, so ba ye rapida so ba ye ko ya abu za matata ba tum so ba zonga te ba bunga na vacation OK ba vacation judiciaire yoni marambo to gena malembe to ye ko la même temps to ye ba ndenge ya obatela nzoto na biso parce que bombi 6 corps na kati parce que nzoto faisait la tout le temps na bokolongo non il faut que chaque fois ils en a ba remède na yango à chaque énergie zo dépenser ils a peine à chaque énergie pe o zo kota. Parce que na mindele ndi bazana na bablo na bango basala bakwaza service bazana bilomo benga peps c'est ça bilomo basala ba restauration bilomo ba service na bango na bango basala quoi. Donc peps c'est l'axi premier entrée premier sortie. Donc ça veut dire so babilo quand babani oh na kata entrée pour na biso to ina biloko bo ça veut dire photo ça sko premier dans entrée oh ekota liboso la pe fo bima oh ekota sika so ebimi donc ça bongo donc jamais rotika ngosala ma désordre bongo isala ma kitoko te za mélange et on est tout monde to sangisi bokoko kuna ba lobela kimbangu ba benga fumu kuna ba benga simo donc bulu yeke et encore kimbangu ba ki tangu nangai kokoka boyoka ba lobela ngai mais boyoka ka éloquence boyoka pe voix oyo ko bima ka do solo ko bima nde bolanda voix éloquence roi divin derrière qui ko mangongele a sali déjà mission bien établie
a établi une mission na ye to yebi a cadrer biso cahier de décharge auto eko décortiquer mouvement lelo a sali biso ba do sambo a expliquer biso bilembo liko na se moi sanza minzoto na minzo boy to yebi ba les trois énergies spatiales d'alimentation moi sanza na minzoto c'est important photo yeba yango les sengo mingi loba nzambe bomo ya seko bakoko na biso kotika seko na kombo nza kumba tolobi biso toliaka kolia mingi mbika pona kubatela mikuwa biso donc muto nzambe fola yala ba remède oyana makambo yeba nzoto oyaka te ko simi mutu pesi ba esprit omo contrôler parce que si même moto mo na kachibiri parce que c'est mbé kisima bo na end donc on est de détecter on passe biso koto to détecter d'accord ba indien kuto ba banga ka biso déjà après biso to ba Congo man non ba indien tango ya kuna kuta mona indien bozo e biso moment vérité a koko mais bino yo bokoko na binani bokoko na bino ezami parce que to uti sika moko bo uti sika na biso ba mo bi baza makambo wana me ba ya makambo mo wana me basala ngolo ba ndenge na bango muninga mo na musala na ngana za indien nini mama moko wala indien yo tunanga mais koko yo na monyo sambelo osala moi biso pe obike tout ça pe prière mo tout ça la fête à moi na bi oui moi ya planète il faut ça la fête na yango parce que ça la musala makasi na sa mokili yim ta telemisa biso yim mutado bazo lesa biso ba yo zo mona pelier teteli orange za moi alors puis cette énergie à s'opassion alors puis cette énergie na mabele zo côté sur ma pomme de pied de ma kolo kuna ba binga 55 tiers ça doit telemisa biso colonne vertébrale donc alors ça musala ye wana na sanza abia oui n'habiter toute façon bino utaki pa na biso mais bukima ki bino nyoso ma indien bino nyoso wa ndele to yebi après venir que ceux qui na Inde mon ba beta ba congolais tout ça et na essayer biso tout ça mbela biso ngana essayer ngana Congo mani na congolais te donc ngana religieux pété parce que yeso abebisa bokoko na bango ko na catholique na bima yo sikozo ba mambo ba moyi ba sanza mais na catholique ba ebisa bino ngote mais pour nous comme catholique il faut ça ndé bokoko na bino oh non mais ba pratique wana cha ba biloko awa bani na bimo omonite ke biso nde to ba mère biso to bandi makam spiritualité ou te pas biso na speaker yenyo so na fois yeba yango ba yeba banga biso sko bino siko bana Congo bo kende ba endi ngo simo ba moto na bango ceux qui croisement écoute biso na bino kuna bo yeba ke o koma ba maboma parce que so lati ba banga mo to lati ba cuivre to lati ba bilembo ba koko ça veut dire tant to kuta ba croisement mo boza négatif bongwani mutu ekomi ya nyama nzoto tikali ya yo to kangi yo ba moke boloko pour so to ko kangana d'esprit ko ki manga doté biso nguya ke to kanga d'esprit pour à la longue ba esprit va de bouger sous un unique c'est sous mon kilité mais mon kilé tambola na langue ya sika lilo ba nzambe bomo ya siko ba koko tika siko donc to bengi moko la fête ya Congo lelo eza moko ya la découverte parce que Congo za ma bomba mi belé la nature donc ebele donc toliaka mikuwa toliaka mbika pona kobatela mikuwa ya nzoto à partir ya mafuta ya mbila ya mbika bolimbisi ezali kopesa biso longue durée de la vie na kati ya mokili donc moi ya mbika wana ezo kota na kata mikuwa na biso etambola tina ba mwa l'épinière pour akomisa mikuwa na biso elenda les sengo mingi liloba nzambe bomo ya seko bakokotika seko na kombo nza komba 521e édition depuis 1500 makoko nzinga mama nzinga ya matamba a rappelaki que kombo ya Congo epesamaki pa makoko nzinga faut to fetaka feti wana nde yango biso to fete feti wango to fetango to fetaka toujours. L'année dernière, tu fais ta kiamo. Tu vas faire ta qu'on a besoin de en place. Pour ce que tu vends, si tu as un ni tu as ça, si tu as ni tu as ça, tu as se positionner parce que tu es belé, tu as combat au thé, tu as combat en cas de là, mais combat aux autres mental, les autres spirituel et les physique. Parce que tant Macron le que nous sommes en guerre, on a le bac à le bien encore bon physique. Mais spirituellement ils ont makambu ayebi qu'ils ont coronavirus ils ont lukuta ba yeka wa mbriye batu kaka meton batu ba tombo ka ba yeba ke yaki na lukuta na mama ba église wana
ezalaki nango lokuta sokomona révolte moko ekoya na mokili. C'est dit so ebi 4 éléments planétaires te obebi na se okuta na ba monstre parce que ba monstre bazali ba monstre bango bazali yango ba mindele poso muto okufi na bosoto nzamba zo bosoto te donc ok okomi monstre to nganga mo boy to pe muta machi mo bo sacrifier bato bo kindi wasi wakiwa plo na lifelo za la te et akende pa na ya comme contrôler ba mamba Jésus ba salaki mamba ba Brami ba Moïse ba tout ba salaki ba yi bato nzambete donc surtout yiko déclasser ba na génération na biso pour tout là ça va tout ce OK te boy ba premier roi ya Congo Nimi Kangala pour ba premier pharaon d'Égypte Koko Kangadi Foué makambo wana nde kibobiso lolenge na biso de culture donc teke ela muna mokili mobimba boyi bakoko fimbo kikili oswani na Congo nzala na libumu pangi avelela songa lulendo betu bandu kaka kumatadi mayo tokende tokoma Pangi avelela songa lulendo betumbando kaka kumatadi mayo tokende tokoma ndeko nanga koti kalate sala lolendo biso mokano kaka na matadi mayo tokende tokoma ndeko nanga koti kalate sala lolendo biso mbando mokano kaka na matadi mayo tokende tokoma pangi avelela songa lulendo betumbandu kaka kumatadi mayo tokende tokoma ndeko nanga kotikala te sala lolendo biso mokano kaka na matadi mayo tokende tokoma ndeko nanga kotikala te sala lolendo biso mokano kaka na matadi mayo tokende tokoma ndeko nanga kotikala te sala lolendo biso mokano kaka na matadi mayo tokende tokoma tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya bakoko mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya baindo mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza Kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokopona mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokopona tala libota noza konyoko mamo yindo poyo tikaki nzambe ya bakoko salambango zonga na kembo ya bakoko bomo ya seko yokozwa kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokopona mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokopona Ngana luka kiyo na molili bujina maboko ngana mona kiyote Ngana luka kiyo na molili bujina maboko ngana mona kiyote Moiye ngali na mangengenge natali na moni mobikisi nanga Uyo esengo Esengo mama kungu Esengo mama kungu Botika ngana yembila nzamba bakoko nzambe muzalisi Nzamba bakoko nzamba atonda na nguya nzambe muzalisi Loku mwanani Loku mwanzambe Nzambe akipavita Nzambe muzalisi Loku mwanani Loku mwanzambe Nzambe akimbangu Nzambe muzalisi Loku mwanani Loku mwanzambe Nzambe ya mama kukunzinga Nzambe muzalisi Loku mwanani Loku mwanzambe Nzambe ya mama pembo nzinga Nzambe muzalisi Loku mwanani Loku mwanzambe Nzambe ya makipa Nzambe muzalisi
liloba nzambe bomo ya seko bakoko na biso ekotika seko na kombo nzakumba na kombo nzambe pungu tulendo ambanza vele la maweja nangila kunga mungali teke elamu na mokili mobimba 521e édition ya kokanisa fete ya Congo le 17 décembre 1500 kino tokoma le 17 décembre 2021 esali biso 521e édition ezali sengo mingi toyeko koba yenda toujours atobengi yango fete ya Congo za fête de la découverte. Fête de la découverte, de découvrir quel est miku nani oyo koliambika mingi ya kokolisa miku ya kokolisa zoto ya miku bokasi ya miku na biso mafuta ya mbika ya kopesa biso longue durée de la vie sur terre. Tozali na point A, tozali na point suivant A, tobi point ilandi éléments de l'alimentation. Les éléments de l'alimentation, oh maman kokondinga tikela kibiso, pambate ya pesa ki kombo Congo, ma pesa qu'on a principe caractère na yango. Dans le lenge ya itamboli na yango quoi. Ça veut dire le qui tadi dia Congo, il a aussi diamant, tadi dia Congo. Déjà dans kombo Congo na kati, sanda dia Congo. Et ça nzete oh maman kokondinga tikela kibiso ngala kisaki yango biso. Abinzete ya sanda dia Congo. Ezali pona ku kangula ku kundula lokuta ezali nzete ya lokumu oyo mama koko nzinga atikelaki biso pona stabilité ya mboka mobimba ya ekolo Congo. Donc mama koko nzinga atikela biso tadi dia Congo na sanda dia Congo. Tadi dia Congo abaki libanga boza libanga ya diamant soba yibe ko bota mutu moko ta ko yiba yango mutu moko peta ko chanza ngo kombo tadi dia Congo ya mo Congo pe chanza Congo te. Et puis atikela biso nzete o to bengi sanda dia Congo tolona ngo pe kuna na badara kuna na nini na base tolona ngo kuna na badara koko mangungi ya lona ki amwana eza donc ezaki recommandation pe parce que eza na nini oyo eza na puissance ya kosangisa batu eza na puissance ya kolongola lokuta parce que bakoko baboya lokuta me balingaki sembo ya nzambe ezala kasi na bango parce que sembo nde ya nzambe bosolo nde kopusa mokili eke liboso lokuta epusa mokili eke liboso te mais lokuta eyaka na bacatastrophe eyaka na badestruction yo ba nzambe pomo ya seko bakoko na biso kotika seko nde yango wana makoko nzinga tikelaki biso yango mpona stabilité ya mboka ya Congo ezali na lokumu nzete wana esanda dia Congo eza na capacité ya kosangisa batu ebimisaka lokuta na poisa pe bongo na bongo nde ezali esengo mingi liloba ya nzambe pomo ya seko bakoko na biso ekotikala seko na kombo nzakumba tosala losambo ya stabilité tosala losambo pe ya Congo liloba nzambe bomo ya seko bo bakoko fimba kekele osoi na Congo nzala na libumu. Fleuve Congo aversaka wana tokomi na point 4 na biso. Fleuve Congo wana tolobaka diversité ya Congo toujours tolobaka diversité ya Congo parce que fête na biso ya Congo ezali fête de la découverte toyeba mabomba mio nzambe atiela biso na kati ya Congo toza na nyonso toza na caoutchouc babengaka ndembo yango moto esa bapine mwa lelo mais ekei kuna na Équateur omona ata voiture moko te bapesi yango ata cadeau moko boye te ke mpo tozwaka ndembo na bino rien. Donc eza mpasi faut tozwaka kadema ya mboka na biso mpo toyeba kotia baloi oyo ekoya kobatela mboka mpe ekotika génération de génération bazala toujours na même évolution ya pratique yani vous avez sauté au Kenya l'église vous avez sauté. Alors point 4 Fleuve Congo aversaka 50 mètres cubes par seconde. Fleuve Congo aversaka 50 mètres cubes par seconde. Pe azali unique na monde. Pe Congo azali na ba mbisi le plus vieil. Pe Congo azali na 125 millions de hectares vierges
ya zamba oyo ekolesa mokili mobimba obuba ko kofimba kekele osoi na Congo nzana libumu. Donc Congo ana fleuve moko boule, fleuve Congo eza fleuve mo munene to bien verser 50 mètres cubes par seconde pe azali unique na monde. Pe Congo azali na ba mbisi otobaki azana ba mbisi mo azana ba sorte ba mbisi ebele et azali na 125 millions de hectares vierges oyo azamba oyo ekolesa mokili mobimba azamba ya mambenga. Na point 5 ba portugais pe ba espagnol nde basalaki Brésil. Donc ba portugais na ba espagnol de batongaki Brésil à partir ya ba noir déporté na époque ya capitaine Cabral. Ba arabe basalami na Abraham pe Koko Ketura mwana ya Koko Menan Koutima pharaon de l'Égypte. Donc on a point 5 tolobi Portugal ba portugais na ba espagnol nde basangani bakosa Brésil et po ta basala Brésil wana bazwaki déportation ya ba Koko na biso ba Indo o ba memele bango ba diversité ba nature nyonso omona kana o manioko ebota na Brésil o to mona ba pigeon et ba modèle ebele ba ndeke ebele ba diversité ba ndeke eza makambo o ba ndele ba kanga ba Koko na biso ba kinena bango kuna ba kinena ba nzete ba pondu ba kinena ba nzete ba racine et ba nzete ba sorte ebele pour créer ba zamba o to mona actuellement ba zamba musuza ba zamba Koko na ngamba tongiango ba Koko na biso ba tongiango bazamba artificiel. Donc Amazonie dans ndenge moko ils hôtel mamuki hôtel matin na forêt équatoriale mambenga te ils ont même capacité te ba définir ça peu forêt par rapport à grandeur te mais par rapport à diversité nature kuna soto ko luka kuna to mona likelele te pour ba pina ndinga obenga likelele pe na français à la raté ndi ba kanga biso ba komona biso ba safu ba avocat eza ba komona biso lingala ou bilinga les premières langues ou bakoko na biso ba yamba lobaka koko nzala panda les premiers habitants de cette planète ils parlaient lingala mais lingala o ya leloté bando ba lingala pirima ya pirima pena ya Congo ça veut dire koko nzala panda ba maki pa vite ba manzinga bando ba lingala pena baloba ba dialecte ya kinonté et ya kinonté ba dialecte yo ya an ba 1800 attends ba ko yo créer ba province mais ba dialecte liboso za kinanu kaka moko yande ba yambo mama bana ya mama Fatima bana ya mama Kitekinabo na ko nza panda ba bala na ki ba umbale pour ba sala siko ba créer descendance génération suivante yande mama nzinga mama ko nzinga siko waza deuxième génération de l'homme noir par rapport ya première génération de Zalaki ko nza la panda na mama Kitekinabo na bana na bango libo nzambe bo mo seko ba ko na biso ko tika seko na komonza komba. Donc awa ba portugais na ba espagnol nde ba ki ko créer Brésil et bah ça biso que non au Brésil manioko uta Brésil te manioko uta Congo parce que Brésil ba ibo sa matambate ba ibi ko sala matambate ba ibi ko sala ba biloko o ba koko na so ba expérimenter ki na manioko parce que to bina manioko wana ba ko bandoko ba lia ki ngo liboso na midon ifimisa mo mabumu et bile ba ko timbela que non photo kausa ngo na moyi to longola midon donc ya ki boanya oyo bakoko ba identifier na kata mokili bakoko ba midete mbalasi bakoko ba benga mokili cela veut dire que bakoko ba conjugaki ba s'exprimaki très bien ba komaki la preuve année que ba tiki biso ma commune Égypte yango to na ti Congo voyez vitesse tour du monde koko mangongele nanya oboyi fimbo kekele osoni nzala libumu to peso biloko te to peso bilona to lala nzala pe nzala ndeziko ya mbangu po ke kolona. Donc ba portugais ba ki ba tongi Brésil par rapport à capitaine Cabral wana yemutu a déporté qui capitaine noir qui ko déporté ba noir à partir ya ba noir on a déporté ba noir capitaine Cabral.
donc arabe sikoyo tout ça arabe salami na Abraham pe koko ketura azali nani mwana kasi ya koko na biso moko na Engipito mena kutima et tangu Abraham bayaki na kati ya Egypte Abraham akosaki koko na biso akosaki koko yenga Fara akosaki ke non Sara za mwasi na ngate azaleki na ngai azana nani alikoko pe tanga bimina ye azupe mwasi pe bon biso koko azwi mwasi ali bakoko bango bayo ebise ke nzambe ayo ese ke non mwana no bimina ye aza mwasi ya Abraham ali bo babima na mboka baye kokota soloka koko nzala koko na biso mena kutima mona ki ba bon comme yo trompé nga mamba basi na la soke biso tona basi ki toko suko le ka bino makasi na peut-être qui la reine Ketura kombo na wana okango kuna na nini kuna na ba Islam ba benga mukaba kana nani Agar ba bengi Agar mais ce côté vrai kombo na ya wana Ketura là c'est la ligne la Fantan donc après qui moi na ya koko mena kutima nde accompagner ki bango nde Abraham sikoyo Sarah et moi yo ebisa Abraham ngana to bota ka tetala moni mwana obota na ye parce que ya kitoko obota nde Abraham abotina mama Ketura na biso ba yo bimisa ba braba nani ba Islam nani ba musulman nani ba arabe ba otinde wana otobe ba arabe pe ya o ya ki passe ya Afrique parce que bon peut avoir sous makamo sous pe sous mais à tout le monde arabe pena Moyen-Orient il y a ba Émirats kuna il y a ba Écosse kuna bango kuna donc bango ndé ba utina à travers mwasi na biso yengi plutôt to pesaki Abraham ba accompagner bango na nzela désert to kabila ki to pesaki ba biloko to futaki mpako to futaki topé pour respecter les coutumes na bango quoi to pesi bango biloko azongi kuna bengi père de la nation par rapport ya démagogie ayiki ko implanter biso na kata Engipito les tobi cette fois-ci mondele to ani maele donc na Congo c'est 14 années maele to boya mututé mais principe na caractère ndé o kati ça va tout souper madon o kota pe sous Congo te passer o ebolo base ba langue te to exiger makambo pour absorber des athées, bossa ba makambo na bino kuna boteka mais boy ba ke Congo na boteka ngoteta to beta diversité bato banda Congo bango yo asisko yo Congo na oteka mai nyango oteka parti ni atoteki Gombe atoteki Congo na atoteki Kinshasa atoteki ni toko ya kozango donc soki ba tant que ba longola ngote ba kena ngo pa na bango te etikali ka wana ya biso tant so to kitana obligé ils vont céder donc na katanga kuna to kanga non un moment donné to kangi na nyonso to zunga non to tika na ba minéré to simba sous minéré te ba ordre goya muto simba minéré te to tika ngo kola siko e bota na wana biso to nyonso ko lo na siko parce que bino omonika makani c'est nous à presser pour la matière première boye ba pene ngo sa yango makamuté boki ko teka ngo ba moins cher yango ba ko ba bungisi yango bakoko na 1500 na royaume Congo ba otambola na ba Brit aotambola na or na Brit na poche ebi puissance ezo ramener aotambola na diamant na azana ngo na poche makanisa otekeza akite mais bino bokomika ba lo nyonso bomona ka wana ya minéré bwemba mo ezoleka coopération boteka na ma ya Congo fleuve Congo bomoninga boteka ndeni atuluba abwe fleuve Congo aversaka 50 mètres cubes par seconde la mer pe azali unique na monde pe Congo azali na ba mbisi le plus vieil pe Congo ezali na 125 millions de hectares vierges ya zamba et mambenga mais so jusqu'au forêt nani au Amazonie on a qui ça espacé car na désert et les restes on a encore désert après ba la diversité ba nyamaka mikimi qui va zo mpika na Congo. Donc to ko sa comparaison a to ko bimsesko va valeur na so chango liko na misa mondele ozela te ke ozela jamais yo ya betelo histoire na biso o ya te jamais o kubo ma cop na donc cop na wana photo boma mo biso mo na propre volonté na biso ya mso to yesiko ko imposer makambo yo ke Congo na boye ba ke Congo za ba Congo
eza ba congolais te eza Congo oyo muto oyo akotosa principe na caractère ya Congo nde wana abenga makongwa par rapport à la losambo, par rapport à l'enseignement, par rapport à vivre, à l'alimentation, à l'ambicité, plus ou moins 250 sortes de frigorifières au Congo. Donc, ministre à pêche, donc, il vendre, mais ça, tu discuter, Makambo. Pourquoi vous avez bateau pêche pour pêcher bambisi ou ils ont tout ça bambisi mort diversité bambisi na Congo fleuve Congo pourquoi mais vous voulez ba Thomson et ou tazi obi combien de nini au formel ba tubu formel na kati wana po et ça la distance ya kuna or toi na bundu tout ça diversité il y a sorte à poisson toi na 450 sortes à poisson na fleuve Congo. Mais les lots, moi, nous pouvons dire que tilapia, poisson, beaucoup de coco, yeba qui ont été poisson, beaucoup de qui pèsent en haut, canyon, pèsent en haut, niama, ça bango. Boba coco film, qui est là, au sein d'un commentaire, libomo. Les tolobiens, portugais, des batongi, et nani Brésil, ou na portugais, na espagnol. Par rapport à capitaine Cabral nem tataki alaki na commission wana ya kozwa ba noir ya kozwa ba noir kuna na centrale akenda bango tia ndo kitana bango kuna ba kotonga Egypte beba ke bolimbisi ba kotonga Brésil ndomona pe ba Brésilien balinga pe bali donc makam nyonso wana uti kana na biso balinga ndembo makasi parce que yaki ba koko ba déporter ba koko bakina ba Haïti ba Guadeloupe tout ça là c'est nos koko hein. Mais ce que nous voulons dire, c'est que nous avons koko ya ba document boyo ba ki ko chi biso bible ba ko pesa so ba retard et invention création fabrication pour ce moyen de bon ça lisu à fabriquer ta ko maka ko bongisa ya ndi biso to ya ko arrêter makambo etali minéré to chango non stop wana to zo mona minéré mona le pour ce moyen au faut en a diamant na poche ya mukie azomi ma joaillerie ayaka na sengo apesa esengo des esengo mingi do banzabe bo mo seko bakoko tika seko na point na biso A5 na C sous titré to bengi to bi fleuve Congo azali na plus de 450 sortes de poissons monganza ngolo nzombo mungusu mpoka mpoka mandundu mukonga nina o alengisaka mayanga kambanyoka pe bongo na bongo donc toza na 450 sortes ya poisson donc to bien aba munganza na kati bangolo ba mabundu banzombo na banzombo na pesu tona banzombo lisu ya makasi lisu ba sorte banzombo su na kati lisu parce que mundele siko awa pêche mo isala manga na 1960 ba minde ba ko pêcher nzombo mo boana chanza ba couleur quoi caméléon ba ki nango ba China na nini na salle des merveilles kuna na salon des merveilles kuna na Japon mutala ni makambo azate bazong na Congo et puis ba pixel so tout ça pêche te pour ce temps de liaka ba mbisi wana ba munganza o bozana ba puissance moboye na kati donc so liango boye ko lamuso moboye donc révolte mba mo donc yendo aboye surtout tia bateau de pêche mais surtout ko kitana poto tia bateau de pêche to kina sanza to kina moi to ko kumba astronaute sisko ya bisa lo poso moyindo photo ça makambo donc on to citer ba diversité ba poisson to ça ngo 450 et ba kambanyuka pe bongo na bongo pamba te mbisi abwakaka mai abwakaka maki na ye na 10e mois à kino 12e mois donc mbisi abwakaka maki na ye na 10e mois kino décembre na 12e mois pe na janvier nde tant abwaki maki na 10e mois si na 12e mois pe na janvier nde atetolaka maki wana pe akobota plus ou moins 250 petits mbisi petits poissons
Donc soit tu ba maki na mbisi abota mbangu abota mbangu mais bota pe yango ba koko ba préférer ki kolia mingi mbisi parce que bandoko boya kolia nyama mingi ko boya te mais bando lia nyama avec modération parce que nyama azora moi temps zoko biso bato bota rapena ba délai mo bo un peu biso parce que faut fécondation ça la makitoko faut mo ina sans ba agir pour na fécondation ça makitoko donc yande ba koko so ba liaki mingi poisson parce que poisson za ba viande blanche wana azali ko kolisa ba kushi akasa ntoto na biso ayo kolisa biso mikuwa azali na 87% ya nini ya protéines par rapport à la viande rouge quoi. Et na poisson wana bako ba préférer ko lien mingi parce que aza isusu wana zo bota lisusu donc abota na 10e mois déjà. Na 10e mois en octobre. En octobre abwaki ba maki. Décembre abwaki ba maki. Janvier abwaki ba maki metanga tete ba maki wana. Tanga peut-être le maki wana topé avant de la nini a panzi ba maki wana et ba maki wana a la capacité de ça plus ou moins 250 petits poissons topé petit mbisi ya mikie oyo mbisi wana mbisi ya rosala multiplication mbisi donc na Afrique Congo tona ba couche ba mbisi donc tona bo o mona a étape liboso kitibo na kata mai étape liboso ba mbisi o ba sorte mususu kiti subu o moni ba mpoka o kiti subu o moni ba mangasa o kiti subu o moni ba mokonga o moni ba ngolo et bongo na bongo et voilà ni ba koko na biso ba déterminer ki mokili yango wana na 1960 ba Belge basalaki première pêche na fleuve Congo pe ba kangaki dernier sorte ya nzombo oyo échangeaka ba couleur lokola caméléon ndenge tolobi nde ba memaki yango na Japon kuna na salle de merveille nde basalaki un aquarium ya 8 mètres d'épaisseur ya vitre pona ko bomba nzombo wana pona ko bomba nzombo wana ba bomba ina kati ya vitre na salon de merveille na Japon tokende abilo na soto zongo nyonso ba bomba ekuna na kati a changer ba couleur donc nzombo wana za misi photo mona bana kongo tout le monde nzombo wana ba zakune belé susu kuna sutango ba ko ba mise so ba tale belé susu kuna na fona nini na fleuve Congo donc photo ça là to botia bango chokuna ba mise ba tout ça bateau de pêche parce que gouvernement ya gouvernement mo bobino botambo bo gouverner l'auté ba gouverner bino et pas mindele nous a petit esclave donc boyo kabiso po so bokasi bo timbela ke tant forcément ancestral les akoto to déclenchamo de toki matadi mayo toki na kamba kuna to fongole cercueil wana wa lukuta wana ba tila biso kieko ya matriculation 903 ezakuna na kati ya kamba chai ki ko lukuta par rapport à Belgique akosaki kimbanga kufi mais kimbanga kufate mais kimbanga ça déplacement planétaire a dina na kati ya mai ya mai lwalaba abina ko sansaba mbila ka boya ba vana na bino pe musuba vana no elongo kuna donc yango wana nde toki na bongola meso mwene deko kimbanga la kay biso e bango babi ko kimbanga kufi bakie na ba Congo baluki diangenda baluka ka bas coïncider baluka kimbanga traîner ki wapi mais bo la ça biso pe na ba acte de naissance bo la ça soit acte de mariage bozana ngote bo ça biso comme papa kimbango pe kopo papa kimbango comme ne nani soki kimbango abota ki to pa balaki bo ça comme papa kimbango bo ça biso so messager akoma ngongi eto yo loba bo solo ete kimbango abota te abalate ye aza nzambe akisala ya kota ki kati na kabila ki nzoto mo ba benya encore mo ba ina corps mo bo sublime akina makila mo bo kwagila akufa raté il déjà maman koko nzinga ya première siècle première année tant nga pesi kombo ya Congo wana avivaki 250 ans na mokili ça veut dire laquelle kimbango abe bozela